Voilà, bienvenue chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous nous suivrez partout dans le monde à travers notre chaîne. Je vous dis déjà mboté, car on est au message dans l'émission na EHP Média, et votre humble serviteur, Brice, garçon sympa. Donc, Lelo, naïbi ke bananzambe belé bapambomi parce que tous ici évangéliste Enoch Babinga azawana pour un message na part et en colo. Donc, Lelo naïbi ke bato belé bazaya ko pamwala na profiter na dédié émission. Na bandeko tout babeti libaku ya otala biso Europe, Amérique, Asie, Océanie et pourquoi pas na carte Afrique. Et puis sans oublier na maman GH ya papa Edo Amani na bato nyonso ba beti sou libaku ya otala biso na carte mboka Congo. Tozana mosala nzambe mbote. Mbote papa Brice. Bana nzambe ba otala yo message no meme ba na mukolo lelo. Na pamboli bana nzambe nyonso o ba meshani ko landa biso o ba pesa biso confiance. Angela à côté à Changamala, Angela Mikili partout en Afrique. Beau pambouami déjà, bisika bozali. Lelo, na meme biso sujet mo très important. Je vais parler sur ce qui concerne les origines. Na kolobela eshika muta utaka, eshika muta bimelaka, pe eloko nini eshalaka mutu anyokwama. Eza pe cause ya moko origine bisika muta uti. Yangonde na memeli biso message à lelo nabi que vous serez tellement bénis vous à la peine boké barola nango ezali pamboli pona bino. Merci beaucoup nabi que tokopa mwama na cameraman na sima ya caméra na zabungu na équipe technique na Ponce Moko Cordo équipe Bumba et puis Enoch Kongolo na montage nabi que biso nyos toza vraiment kopa mwama Moussa Nza mazo parler biso sur les origines ya moto tozo découvrir tout à l'heure trouver ba moto autaka wapi et puis souffrance ya moto na kati ya se ya mabele awa ezali pona nini donc wana maloba na zongisi bongo epa ya mosala nzambe. Oui nzambe apambola bana nzambe nyonso na bosante na pesi bino sombote bato bazo landaka nga de temps à autre bato bazo féliciter nenge michezo leka bo continuer toujours ko soutenir bino biso pe na ba prière na musika de loin et de près et lelo na memeli biso à ce qui concerne les origines. Et ceux qui n'ont pas tiré, moi, sous thème, la délivrance de mauvaises origines. Donc, quand on a ma origine à ma bé, en d'autres termes, na misisa ya ma bé. Bah, monsieur Baotuna, pourquoi origine kaka ma bé non? Et nalina tel sabichon éclairci bichon en ce qui concerne les origines. Moutou normalement, azarana bishika utaka, azarana bishika bimeli, azarana bishika oya botami. Et en ce qui concerne l'origine, ceux qui n'ont pas pu paraphraser, n'ont pas pu savoir que deux origines. Origine, ils ont sauté à la Ramabé. Origine, à Malamu Ezali, Yamabé Pezali. Mais on a coquille quoi télé triplice, n'a pas parlé aux mauvaise origine Yamutu. Oyebi, na Bible, les autres sabiso na makomi, c'est mère moko ayeko lona. Tant aloni c'est mon chamalamu. Mais Bible zo bana butu nango moloni mususu ya mabe ayepe koluka kolona ivre oza ba mauvaise herbe. Or c'est ça au chasse qui concerne les origines. Mutuaza na origine mibale et cause à la malam et cause à la mabe. Par exemple, pour musu ba loba mais pourquoi évangéliste azo parler origine ya mabe ya malam? Oui, ça existe. Tout le monde a ba famille mususu. Au monde na kati ya famille bazana don moko quelconque. Peut-être au monde a musu barana don ya maele. Vous allez remarquer dans la famille on a nzamba sala bango grâce. Bana na bango batanga ils sont très intelligents. Donc cela veut dire que c'est déjà partie positive ya malam. Donc au monde que c'est que na famille wana bana don likabo ya maele. Tout le monde rappelle na ba famille mususu bazana likabo ya mbongo. Bango penza richesse c'est une grâce au nzamba pesha bango. Wana eza origine ya malamu ezaka donza mbapesaka na famille moko na moko nde tobotamaki et par après siko chatana tellement azalaka mayele mabe bisika amonaka makambo malamu akozwa pe oya ye origine ya mabe sel nini akotisi na kati wana et rôle ya mauvaise origine pe ya semence ya mabe kati na mutu ezaka na rôle moko ezaka na rôle étouffé eloko mutu aza nango. Par exemple Bible Zoé Sangana Mukanda na Genèse. Genèse chapitre 13 verset 2. Les abas fixés na zo cité botanga on anda pour mission na biso attend. Nous avons sous la Genèse 20 verset 2, Genèse 26 verset 7, Genèse 26 verset 13.
Bible les biso nazo parler biso na deux types ya personnes. Tozo mona Abraham ya liboso, pe tozo mona Isaac. Bible zoloba so otali oloba Abraham. Abraham devient riche. Le Seigneur l'a béni. Nzamba pamboli babi akomaki riche en bétail, en œuvres, en tout, en argent et en or. Bon remarquez que richesse ezali kabo. Oyo ezalaki na kati Abraham. Lokola Abraham azalaki musisa. Oromona même bana ya Abraham. On a zotanga qui s'appelle Isaac. Isaac peut akozwa le même lipamboli papa nazalaki na ye. Donc tu comprends déjà origine ya Abraham. Tu comprends déjà source le rôle à Abraham azalaki au pambolama. Au monde appelle moi nané Isaac azalaki béni. Mais seulement vous allez remarquer une chose et ce qui concerne les mauvaises origines. Eli kolobanin Abraham nzamba pambola pesaki richesse mais Abraham azalaki na défaut moko. Défaut ya Abraham ezalaki lukuta. Elaki mensonge. Et Bible zoloba mukolo moko Abraham akena mboka bapaya. Bazotu na Abraham mwasi na ye Sarah abitaza mwasi na ngate aza ndeko na ngai. Et Bible zoloba ekomaki ti même au tel point que mukonzi ya mboka wana alingaka zwa mwasi ya Abraham. Nzambe na butunda zo bimela ye. Mais ton moni comportement wana ezakaka et pas Abraham te. Toye ko retrouver le même comportement et pas Isaac. Bible zoloba Isaac paie. Vous allez remarquer Bible zoloba Isaac devient riche, de plus en plus riche et plus fort riche. Donc on comprend que richesse ezaki na Abraham. Ezape na katsa Isaac. Na lokuta pe o ezaki na katsa Abraham elandaki pe nani elandi Isaac. Donc okuta ekomaki déjà origine na bango, ekomaki référence na bango. Toke plus loin, Isaac a boti bana mibale. Esaü na Jacob. Alingi apambola Esaü. Okomona boye. Tango alingi apambola Esaü, mwana na ye Jacob. Ba yoka na mama ba kosi. Déjà ozo remarquer que mensonge wana euti musika. Ezo kita. Et de même aussi, tozana bato belé na vie. Bazo vivre un peu makambo. Moi je dis souvent à ceux qui concernent les origines. Ata mutoke poto. Ato longo ke mboka bapaya. Soki origine na yo eza mabe. Soki misisa na yo eza bololo. Et kolanda yo partout. C'est pour cela na memel biso message oyo. Nous avons vu des gens dans la vie. Na kati ya li famille nzamba peshi bango likabo bashi ya kitoko. Mais Satan po a étouffé likambo ya kitoko na bango apime na bango mabala. Apime na bango mabala. Dans le diable azara toujours bisika makambo malamu eza. Il faut aluka acha makambo mabe. Pourquoi? Pour aibana ko étouffer. Bien aimé dans le Seigneur, to bo chanate. Omoni mboa. Ata aboti 1000 générations. Aotika la robota ni aute. Anobota rabamboa. Siko fomitala origine yo. Makila oyo mema. Eya makila ni. Yana batu misu bana makila ki muyibi. Donc ye bango pena famille bango vol eza autorisé. Ata sali ndenge nini na yebi mutu moko munene na mbongo na ye mais aoyiba téléphone oya kosomo et soki olandeli malam o comprendre que quelque part et ça na racine moko et ça na origine moko bisika oya uteli et ça permettre azala muyibi et dans ce cas soki a traité yango malamu te a lukeli yango délivrance te makambo wana eko memele ba malheur na vie. Et comme memele ba prison yango mona batu misusu ayibaka tellement makashi soko landeli ki muyibo mona peut-être koko na bango moko azara muyibi de origine obisika uteli bana semence ya vol et semence wana kitara nde na biso mbwa soka boti première génération abotara mbwa aboti deuxième génération abota mbwa ba génération siko makila oyo memi et c'est siko origine bimela et c'est siko yo utela. Il faut ce côté là. Vous allez remarquer, il y a des fois dans la vie à Moutuna délivrance a pris sa conscience. Au fond du péno bando ça la examen de conscience. Et l'okoni ni a mabe o renyaka na famille na ngai. Et tant ozo comprendre que déjà et l'okoni est comme répétitif. Et bando kita de génération en génération. Au monde que maman na bina zaka munoko makashi. Tant monsieur peut-être au s'échapper na loi wana. Au monde moi na no boti. Yo mozo comprendre mon avec moi nanga oyo asa comportement moko ya maman na ngai
asa bizaleli moko peut-être ya tata mwasi na ngai parce que la vie et la mort esimbami na maloba ya mutu et non ndenge ma vie esimba na maloba ya mutu vie ya mutu mpe ezalaka na makila mpo mitala makila oyo nini hérité oza noyebi ke oza bokitani ya chef coutumier oyebi ke peut-être yo moko tomona yango na famille oyebi ke koko na biso moko azalaka grand ndoki yo moko oyebi ke koko na ndoki yeba ndenge koko na bino aza ndoki olinga te lokolo oza na makila wana oza na sorcellerie ekozala peut-être mutu apumbwaka te ekozala sorcellerie babenga tobenga na délivrance sorcellerie inconscient. Pourquoi? Parce que makila ozo hérité ce n'est pas un fait Lazare au mona papa boti mona boti elongi na ye eza zarte papa boti mwana au mona na papa bakokana au mona so mona zui papa te azwa noko moko eloko ezotalisa bango bazwa bilongi ya kokokana eza origine obisika bauti soki sur le plan physique mutu azokopier mutu bongo sur le plan spirituel. Or que la spiritualité est en domination sur le plan physique. C'est ça ce qui concerne l'origine en un mot pour nous expliquer avant de continuer. Voilà, merci beaucoup Tolandi, mais évangéliste Enoch. Par là, on dit que la plupart y a des conséquences au vivre dans le ezali base ya origine des apports pour la zoloba, c'est de l'espirituel qui agent les palpables. C'est-à-dire avant même biazala, déjà makamone ezala qui mais maintenant pour y arrêter pour vivre une vraie vie normale on nzamba tsana mokili fa sala nini. OK. Yangona chiko c'est pour cela la délivrance c'est très important. Bible zoloba vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Déjà muto zolanda message oyo sur l'onction du Saint-Esprit. Nenge azo déjà connaissance. Nenge azo déjà savoir. Azo comprendre que dans la famille na biso tu auras un problème moko. Parce que oko bamba oko beta mundu qui te so ozui cible te. Pour beta mundu il faut cibler. Banda ko sala examen de conscience. Quelle mauvaise habitude est régnant dans la famille na yo. Ce qui peut-être ça boire un problème ya obala. C'est ça que tu dois prier. Ce peut-être boire un problème peut-être ya kobota. Ce qui peut-être boire un problème moko quelqu'un qui a le kuta. Peut-être que vous avez un problème, il y a instabilité. Tant que vous avez détecté ma cambo zo régner dans la famille, et de là que tu dois prier. Et deuxièmement, naïb sarabiso, neto zaran équipe, to betara poste moroté. Il faut chercher des hommes de Dieu compétents, ba orienter yo, na ba sujet de prière, ba orienter yo, ce que tu dois faire. Ngai na pesa ba tout devoir. Na kamara bato na pesa bato devoir soki mutu a comprendre des souks ya malheur no bisiki ezominante je vais t'orienter par des prières na opeso ba sujet de prières au mona pena yo moko bando bondela ngai na yebiso te na prophétiser te yo moko o comprendre nzamba kotalisa yo pe ako révéler yo Bible zoloba je répondais de mon esprit sur toute chair humain ndengo za na molimo na nzambe soki okoti à profondeur ya prière okoye bako comprendre bisika pas nezo uta mutu déjà soko moni bisika pas nezo uta on a facilité au diriger prière et tu dois faire des prières intenses ya ko chambela nzambe ya ko loba na nzambe apikola yo misisa nyo so bololo elelisaka yo c'est un peu ça eza moko ya ba piste ya ba solution moko ya ba piste ya solution ezali mais mutu na biso eza boye wana eza na marambo etali biso mutu na mutu ayebi problème ni na se passera na kati ya famille na ye et bongo so totali siko na ba nation lokola mboka ya Congo est-ce que tokoki koloba pe na kati ya mboka Congo souffrance au Congo zo mona est-ce que ça peut une origine nango mosala nzambe mabe nyonso ezalaka hasard. Tout le mal a toujours eu des causes pour les causes mabe et comme na vie mutu premièrement de deux mabe mususu to malheur mususu komaka c'est Dieu lui-même. Nzambe a ko permettre tant moko ya pachi et koma pour na tant mususu e ba délivrer mutu. Bible zo ba na Jean chapitre 9. Mutu moko azaki avec les nez. Yesu alinga kango la ba ye ko ba ko mikire ba zo tuna ba oui mais Seigneur. Pourquoi mutu na avec? Est-ce que zate ba koko na ende ba sumukaki? Mabe moko te ute na famille. Donc ba ye ko ba za déjà na connaissance. Soki koko to pa mama sumuki. Mabe ko ki t'appelle likolo ya moi, ya mwana. Si ba tuna question bazo ba yebi ke soki papa sali mabe. Soki maman sali mabe, soki ba koko batamboli malamu te. Mabe pe ekoko mela muta ko mana malheur. Mais Yesu c'était pona ka oyo. Et ça pona gloire ya nzambe.
En ce qui concerne notre pays, le Congo, nayebi sakaba na nzambe vérité. Ma beignoche ezakana cause. Oyebi mboka na biso, nous avons passé des moments très difficiles. Pour comprendre que moko ya origine à mabe o esala mboka na biso ezala malais. Les gens qui nous ont précédés. Bato bazana aide spirituel, vous allez comprendre quelque chose que mboka na biso Satan alinga ka livrer yango, mais lokola eza mboka ya nzambe. Déjà nzambe azozongisa Congo bisika na yango. Et mboka na biso ezaki moko ya ba souffrance. Ba souffrance moko tozomona na mboka na biso, ce sont des choses marambo esala mabe. Et nazate na pocha kotanga ba kombo ya bato. Il y a des gens qui ont livré ces pays. Qui ont livré ces pays dans le monde des ténèbres. Or que Congo eza mboka ya nzambe. Et d'ici là, le Seigneur Azana Pocha a récupéré ma belé naïe, a récupéré mboka naïe. Pour moi, on a déjà sali à mounene et zoé libocha mboka nabiso. Bible zolo ba les ténèbres ne régneront pas toujours. Et ça na mota o mo lili et renyaki. Et ça peut n'attendre Zambé alingi apé sa lumière pour na mboka nabiso Congo. C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Mais moi, changement est comique au quota parce que déjà, moi, 2 ou 3 présidents Bazala qui avant président Tshisekedi Félix Akoma tout le monde y a bani na ba initiative ya sika oyo président Mota Salangwa memi batu na kata stade des martyrs atangi komba Jésus Christ asambeli pona mboka pona bino basala nzambe beaucoup trouver le wana. Est-ce que c'est l'hypocrisie ou bien est-ce quelque chose nzamba nga mema na sika na kata mboka Congo? Bible zoloba, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc avant à prononcer quelque chose katinaye déjà fait utanaka chamute mutema. Ce sont des gestes encourageants. Pour nabiso basala nzambe to sepele nango mingi. Et ça ba prière il faut ça même de temps à autre. Il faut ça la maratango nyos. Et ça hypocrisie et ça acte moko ya malamu makashi. Parce que mboka nabiso ezali penda par terre. Mboka ezali penza malamu mingi te. Même sur le plan prophétique, vous allez remarquer que les Congolais bandeko kenana ndenga malamu te, mais le Seigneur a tellement malamu azolingazonga et ba initiative ya boy. Il faut ça la mara de temps à autre. Ngana bisaka ozala opposant, ozala muteya ya président ya majorité, ozala bisionos tozana Congo mzamboka na biso. Et Bible zolo bana biso na makomi bisika batu baza ini bazaka na force. Oyebi potour de Babel et Tongama. Batona bazaka na langage moko, bazaka na même esprit, bazaki na unité. Nzamba tali unité bato bazana ngo sona tiki bango bako atteindre sommet. Et le Seigneur luka ka panza bango et Satan a yebi malam. En luka bato Congo bazala unité. Siko ba initier na prière, il faut l'encourager. Ngana yebi saraba nzambe koza l'opposé za lisumuté. Opposition peut eza malamu pona kopesa bato, kopesa pouvoir en place, ba idée, faut batala ba défaut. Babanda kolobaka et na se akoloba na ba pression nezo sunga pe mboka sani ebonga eza malamu na mboka fo opposition ezala majorité présidentielle pezala les opposants bango bazana pona kotala ba faille mais soki makambo ezo ya malamu soki ba initiative eza malamu ce sont des choses encourageantes en ce qui concerne le pays pour prier pour le Congo il faut tout ça la Congo de temps à autre parce que notre pays a besoin de la prière pour que to bimana molito ba ko vivre na sali. Merci beaucoup, évangéliste Enoch Babinga. Merci Naïbi que bato ebele bazolanda biso basongami vraiment na part ya nkolo. Mais nangna tuna question moko eza ko se passer sur l'actualité. Na mikili puis na katamboka Congo eza na ndeko moko congolais. Lelo yo bato nyonso ba kotala na monde entier ba moni azui drapeau ya mboka Congo a pasoli yango. O babengi na kombo ya ndeko Bokitu premier. Asali loko moko na ebité bino étant que basala nzambe beaucoup trouvango comment drapeau ya mboka Congo au nom to monate français azwa drapeau ya France azwa pasoli mais yazwi drapeau ya mboka Congo est-ce que net genre ya makambo bongo tokolo banini origine na ye ezalaki na eloko moko ya bongo ou bien sata kotikati na ye oyebi mutu nyonso po abanda kotalisa comportement na ye ki bari na ye faut vérifier malamu bo comprendre bisika mutu auta bisika mutu autaka oyebi mutu nyonso affichaka comportement na miso ya batu soki azoko afficher comportement moko na miso ya batu eza yete bisika ya uta soki bolandeli yango malamu vous allez remarquer ba acte ya babaka azo causer eza yete eza makila oyo aza nango oyebi batu misu basala makambo na forcing o comprendre que mutu pena ayibaka penda te mais a fonctionner oyiba
Vous allez remarquer, Azana sémence wanate, mais Mouto Azana sémence ya Kanda, Azana sémence ya barbarie, à reposer kakaba acte ya barbarie. Mouto Asali ba acte ya mabeso bo landeli origine bo comprendre que bisika ya uta ezana esprit ya barbare était le mariango zo pusha sala bongo. Parce que c'est ça inhumain. Vous appelez les drapeaux c'est ça sacré. Ezana bilo musuba shimba ngote. Biso sala ba service ya prier pour na bato en ce qui concerne les drapeaux ya pays Congo. Drapeau est tellement sacré. Eza bilo musuba shimba raté. Ataku to lingi gouvernement placité. Koko matina barbarie à bongo ce n'est pas bien. Ce sont des choses à condamner. Mais mouta bongo so bolande lié. Bon comprendre que bisika ya uta esprit ya barbare ça pas poser acte à bongo parce que ce n'est pas normal. Atoza na kando sepelité. Droit à expression ezali. Tu dois t'exprimer comme il se doit mais na ba jar ya bongo ko drapeau rotumba. C'est pas normal, ce sont des choses à condamner. Merci beaucoup. Ezan de Koboki tu premier. Soit Azotala aussi ko. Et là on ko ebisaye. Est-ce qu'il est maudit ou bien a vu quelque chose aussi qui a marché durant la génération? Bon, étant qu'un prédicateur de l'amour, nga so muta sala mabe. Na kana problème ya maudire mutu. Na pas na problème ya koloba mabe pour na mutu. Mais na kopesa ende conseil. Ceux qui ont la riposte, ont la opposition, il y a un pouvoir en place, ils ont un droit d'exprimer, il y a un idée. Mais pour nous rejoindre, drapeau qu'on passe là, à ça, on soutient au présent de Gonabiso, tout ça, la maquilla mon congolais. Oui, si on a un bambou pour comprendre que l'origine est Moutaoutara et Gangara. On comprend que mon mouton Zaba congolais. Congolais, Azara na qualité ma bête. Ok, Congolais a na qualité, a une origine, moi, malama, mais Zabolingo. Congolais a tellement peuple mora zana bolingo makashi dans les amakila ba congolais yango vous allez remarquer ba musu ba ko sala mabe mona na Congo ba to ba fanda l'aise ta musu ba déranger ba monter za nati ya Congo origine ya Congo za bolingo nazo ko exhorter ndeko à causer sous ba acte bongote vraiment il doit se repentir il faut chenga nzambe pardon et ça peut même malamu parce que les drapeaux est sacré na bi sarabatu oko pona moi si oko bala oko sala choix mutu comme choix ya pays ba pona pays mutabota marate et arrachons mon sacré nzambe na imposer rabiso na exhorter pe na péché conseil ba acte bongo a posant les susciter il doit vraiment se repentir à senga même nzamba pardon ko eba ko diffamer mboka na yo za malamu te et ko attirer maramba mabe mingi na kati ya vine donc nzambe pena alimbisa ye et puis bisika za a répondre sur ba acte beauté c'est pas normal. Merci beaucoup na ebike batu balandi biso basongami et puis moko soko ta l'émission vraiment resongama na onyo so tikoloba mais na ligne un peu to entre parenthèses na marambo na msusu parce que les émissions mosala nzambe to kokota trop na polémique te et ça na batu ba olanda biso misusu bazana besoin bazo nyo kwa na marambo oyo toloba na sur l'origine akosala nyonso to simbati akoteke loko akosombe loko et produire et le remonter ola progresser zo régresser kaka par là ko epsa bango nini na web Shabana Nzambe na le baron maintes fois vous allez remarquer na répétant mingi un gagneur ne lâche pas un lâcheur ne gagne pas mutu a bien couru vers le salut il est censé ya ko lukanzam mutu msolo banga na sambeli mingi na sali boye mingi non ko lembate oyebi ne na expliquer biso marambo oh c'est très important origine ya mutu peza ra suksi ya malheur ta la famille oyo botami tala bishiko uteli mutu mususu azoko acquérir origine mabe à cause ya muto babimi na ye mutu musu peut-être na nature na bango ya famille bazana kimuyibite mais akokutana na mobali moko oyo semence ya mabe origine mobali yaneza mabe ne fils que ka so boshali union directement aux super malheureux zangi na kati ya mobali na yo parce que bobo sanate dans ce cas là tango basangana bakoma mutu moko l'esprit eza ekoti na kana l'esprit eza ekoti na ta siko bata boy na webiso te so bobala ni bo divorcer non bo divorcer te na yo na mobali bo vandi bisika moko bo bandi kotala de aile gauche de aile droite makamuni na mabe erinaka na famille et c'est de là que boko ko chambela so bo moni que bo en incompétence les hommes de Dieu sont là bo benga na ko orienter bino ba sujet de prière et là on y beaucoup sala na ba jeûne et prière pour que ba ko bima na ba origine no mabe mais seulement bozara na foi oyebi na bisaka ba na nzambe so bengi oya na foi te za pashi
la plupart des miracles belé soit ça là que abandon ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. N'a ko bangi saute origine mais ko taliso vérité. Mututango aye ba vérité et zarane mututango azwa délivrance. Na pesi biso exemple ya patriarche Abraham. Ataki na don ya richesse, mataki pe na don ya lukuta. Biloko ane baile ndo tambola na ye. Et biloko ane bandi olandela ndi mwana na Isaac. Isaac akosi mwana ne pe Isaac pe baye ko kosa pa mwana na ye Jacob. Vous remarquez que ça qui makila au bazaki nango. Et bato aboye, il faut prier. Prier au kosala ko ebisa nzambe makila nyonso ya bololo o hérita. Et où t'en as papa toi maman, il faut nzamba longolo. Dans d'autres cas, na ko pesa ba contact nanga comme d'habitude. Au bengi, to ko ba ko shungwa ebite so na ko pesa. Oui, vas-y. Numéro nanga 00243 89 50 79 749. 00243 89 50 79 749 00243 81 92 68 490 00243 81 92 68 490. Benga évangéliste Enoch Babinga chasseur de démons tokoye ba orienté na ba prière et na bisaka banza biso nzamba orienté au sala jeune gêné. Respecter orientation en Nzambe. Bato belé ba pe na problème délivrance na bango zo mais na po bazo respecter orientation Nzamba o pesa été. Na mani tango ayaki epa ya Élisée. Ya bande ko s'entendre Élisa tie loboko. Mais Élisa pesa ye geste prophétique mo ya muke. Abise zwa boaka ma 7 fois na mai. Or que chiffre 7 est un chiffre de repos. Tango boaka mi 7 fois ba mon nzoto na ezu repos ya maba. Tango zo benga musala Nzambe nenge molimo mosanta ko orienter yo respecter ba orientation Nzambe et puis tu seras délivré. Na ebisi biso bo epe na lobango à mettre fois jusqu'à présent. Et ça na bateau yo Nzamba zo sale la pe bazo mona bikamwa. Papa Brice nana ba témoignage et belé bateau quand to sel mission ya deux fois yo bazo benga mama moka benga amoni mamba somo Nzamba sale lié. Ye mo zo lekela to sambeli na musika. Ngana sali ba prière na déclaration na téléphone. Azo sanga papa lobi nango na sandi impossible. Na sandi nazoka ba vertige mais na rotanga kombo na été parce que pour na respect na rotanga kombo na été a olanda pe mission bisika za penzamba pambola e. Azaki fidèle na PC orientation ya prière. Azo sanga papa lobi za libre na tali na lié loroté. Mais nazo sanza nazoka ba vertige bisika ko sanza eza ba semence déjà mabe za ikate zo ko bima. Donc bazo so ba témoignage yo pe benga miracle ça possible. Yesu ti siko za na bomoe. Pe azwe bana kosala na yebi nzambo to sambelaka to lukai na bazamba na ba jeune retraite et nzambe na jusqu'à présent to sala nena lo bape boye yoka soki omoni émission et sepelisi yote lande mission soit titika na yo oyebi e sala nga pashi ndeko moka bengi ngai na oki pashi ya omoni ya des fois même l'église pa na linga suko sakola te ye pona nene na prophétise zo bana magicien na na kisi na seki ngana wuta na zamba na répondre au moni même apôtre Paul abi soko lingo pesa mtu conseil pesa avec amour benga ngai e bisanga te papa place tel boye et balobaki boye bible zoloba nous connaissons à partie et nous prophétisons à partie muto yeba ka koleka nyonso azate ngai prophétie oyo nzambe mo yebi siko réellement soki makambo zoloba za lukuta yeba déjà ozo ko attirer malédiction na lancer défi soki nga na yebi kisi nzamba boma ngai mais so nga yebi kisi te yo benga nga magicien nzamba o s'en charger na yo oki na oki pashi oyebi bisika nga uti na nzambe te nga na te ya bato na ba fin fond na baka Congo ba mboka ba yombe kuna na se papa biso yebi so moni nga na bungise na kezamba déjà vie na ngai na yebi nzambe na nde ba lukaka nzambe na nde ba général biso nga komati na niveau mama na nga opekisa nga ba jeune de na uti na nzambo musika na te na ba faire fonti siko na ngenda ko sala ba campagne bientôt là na ko yana ba image o mona ba campagne na sanga na ba mboka na ba Kongo na ba bandundu kuna na ba Kikwiti na ba Mukoso ba Kayemba eza bisika nga na tambulaka soke mission sepelisi yote zape soko za na concert ko pesa nga ko finga te benga ngai naza mwana na yo naza leki na yo naza pe papa pona bato misusu pesa conseil nga boya conseil te na koyeba na koyoka na kotala ah oui parce que toyeba ndambu to bakisaka toujours maele chaque jour on apprend nzamba pambola bisto nyonso balandi kede venir contact nanga ngwana benga ngai ozwa ngai na ba réseau eza na WhatsApp benga ngai to solona je vais vous orienter que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci Babi.
ndako ya mbara basala nzambe na qualité ya basala nzambe bezalaka béni et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Merci fidèles téléspectateurs. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous. Toujours Brice garçon sympa. Numéro na biso ezarana C. Numéro na ngezana bomona bakomika Brice oyo ki numéro ya évangéliste bienté. Obenga kaka ngamuro na pesa numéro na donc merci na batu nyonso bazwa libaku ya koyeba kolanda biso po ete to pambwami to komi déjà na suka ya émission oyo. Merci aussi évangéliste pour nous répondre invitation na biso. Merci na équipe technique mobimba na caméraman na moni wana pense moko na sima caméra les grands caméramen na bosanité cordon équipe Bumba et pour na montage na moni bongo Enoch Congolo sans oublier Rick Arsenal donc quant à moi je vous dis déjà bye bye, on se retrouve au prochain numéro. Bye.